Kilelo, kita part, pichu kitenge. Tu as opé appartement na kati ya poto. Solution monani. Ozana posa ya salle à concert, salle ya mariage, pichu kitenge appartement. Osala location ya restaurant, obenga kita part, pichu kitenge appartement. Ozana posa ya événement, au défilé de mode, oh ba maman ba roya réunion, oh soki nini. Pichu kitenge appartement kita part. Ozana besoin ya louer terrain. Oh na banda otumbaka tabana ngai na nenga poto zone industrielle. Kita part pichu kitenge appartement. Olingi ofungola ba bureau kita part pichu kitenge appartement. Numéro ya téléphone 0033 75 14 32 126. Benga na kita part pichu kitenge appartement. Olingi ko sala achat ya lupangu na poto. Ozana Kisasa, ozana Ngola, pichu kitenge. Ba kitenge ba ebele me wana kita part. Check. Maman, pour Samuel Tamboli partout. Que le 11 novembre, les allées sorties officielles de ma maman au Grand Caire. Maman, elle est sortie où on a vraiment. Dès date de 11. Ils avaient confirmé les 11 ou bien tout est changé. Et ça férié, c'est un vendredi. Okay. Donc, date on a, ils ont vraiment confirmé. Ngai Wabino, maman, la fondatrice Anton Poliba. Donc, nous avons confirmé que le 11 novembre, soirée Nabiso et Kozala, Kaka, le 11. Le 11 novembre. En tout cas, Toya est belé. Et ça, événement à ne pas manquer. Bah, vrai Joe, bah, vrai chéri, bah, vrai tonton, bah, bébé, biso tout. Le 11 novembre 2022, sur 14 rue de la Pointe, Noisy-le-Sec, dans l'espace Noisy-le-Sec. Boya, ça va noircir. Tobingi bino tout. Boya ebele ko soutenir sur le 11 novembre 2022 na 14 rue de la Pointe, Noisy-le-Sec. En tout cas, tous en a posa ya soutien na bino. Boya vraiment. Bonjour et bonsoir na bino nyoso tuba na mama Congo. Oyo lelo bozo landa biso na kati ya émission na biso na Diamant Noir TV. Lelo to yambi lisusu ende mobundeli ya mboka oyo tokosola na ye matali biso ba congolais pe matali mboka na biso mama Congo. Bo se connecter, bo partager vidéo, bo kota ebele po to yambi ye na Diamant Noir TV za mopayate kaka yambuya. Et d'une image, fungoli ya biso ba image pour tosolola na kaka. Bonjour kaka, bonne santé. Bonjour maman Gisèle, santé za malamu. Matondo. Mikole bena Diamant Noir TV to moniote lelo to yambi to ebiki robimisela biso ya motuya lisusu o to kozwa to profiter pa na yo ndenge to kutani lelo to sola pe makambo matali aussi mboka na biso parce que situation ezali grave na kati ya mboka mais un mot na bato bazolando avant que to tuna mituna. Matondo maman Gisèle na pesi ba congolais nyonso partout dans le monde au bazolanda biso na Diamant TV mbote na koyebisa bango kaka bazala très attentif na émission parce que toye to pesa situation o que déboucher mboka na biso na situation culturelle, sociale, économique et politique au tozanango na kati ya histoire na biso civilisationnelle Congo, donc ça veut dire histoire na biso ba mers ba coutume, ba tradition, ba valeur, pe ba principe autobungisa il y a de cela 8 siècles passés entre traite négrière, colonisation et puis lelo tozanango na néocolonialisme o ba kotsela biso depuis 1960 tant tozwaka indépendance na biso. Voilà oyo na kokolo bana bango yango wana. Ah mais koko yambuya kaka yambuya tango alobi batumsu babia za historien kaka za nani tango alinga loba. Po biso to yebi malam na Diamant Noir mais est-ce que za nani penza pour ba comprendre ba repositionner tango bana ko expliquer ba. Matondo maman Gisèle naza historien, naza écrivain, politicien, naza pe muto yambo oyo akambaka mouvement Sauvons le Congo ou autrement appelé Masolo ya Sekele ya Congo MSK.
Ouais. Et puis lelo naza lisusu représentant officiel. Ouais. Il y a un représentant officiel politique à ce qui concerne la politique et ma combo était les finances. Il y a Coparé et les collectif pour la paix et la réconciliation nationale. Il y a un cannabis où ils ont piloté et pas il y a professeur Kabisa Moussambi Boniface. Je crois à l'écart qui dernièrement est pas confrère na yo. Il y a Bino ba journaliste, na bo solo na politique. Il y a de cela 2 semaines. Une semaine ou 2 semaines passées, à Talissi, comment est-ce que tu as changé la constitution de Nabiso ou Eza Namutomboka parce que la constitution mabé ou Ezali am Yamboka Nabiso ou dérangé biso lelo. Donc voilà, Nkaka Yambu Yayewana, Ezali Ngai Ndengolobi étant qu'écrivain, politicien, tout consort, et puis né dans lobby lelo, nazo représenté comparé au étalé côté à politique et puis finance. Tokoya na yo na côté à politique Kaka. Ba Congolais bazolanda biso nde tolobi okoti na émission oti j'aime na yo parce que batamaye les béton to yamba mona diamant noir faut pena ko pomper ba question to lo ba bongo to pena to poussa poto yeba nini ya opesa biso na mokona lelo to ko banda na yo na likambo itali na mboka na biso lelo kaka tango ozotala mboka lelo nini oyo lelo ko ikoloba na ba Congolais surtout bazolanda yo sur fonctionnement topé gestion il y a RDC par Félix Tshisekedi et son gouvernement. Matondo pona mutuna au Pesibiso Maman Gisèle, les problèmes en est que les problèmes moi mutuya. Félix Tshisekedi a dirigé Mboka il y a de cela 4 ans depuis 2019 en janvier. Mboka na biso tant Félix a Mboka pour à diriger a kokuta déjà ba problème. Oui. Problème où est récurrent dans Mboka na biso est problème il y a unité nationale. Oui. On n'a jamais été unis. Il y a wana bitumba o tozana ngo. Il y a unité nakati ya Mboka ce qui peuple dans l'ensemble entre les institutions et puis na peuple ce qui unité zalité jamais Mboka wana et koki ko avancer koki ko progresser sur le plan culturel, social, économique et politique. Et c'est là cette unité. Et cette unité oyo mama kimpavi tabundelaka entre 16e et 17e siècle. Unité wana ezalaka relayé par Papa Simon Kimbangu entre 1920 et 1921. Unité wana eza oyo Mbuta Kasavu babundelaka na ba Lumumba na ba Mobutu. Donc unité wana lelo il faut to yango na kati ya mboka na biso poto ça le développement ya Congo poto changer Afrique et poto changer monde donc en quelque sorte redémarrage ya monde vie situation où eza lelo civilisationnel sur le plan spirituel politique et scientifique fait banda na Congo yango no moni Maman Gisèle na kati ya MSK to si to pesa to présenta oyo ezali mémorandum constitutionnel il y a MSK, donc il y a Mouvement Sauvons le Congo, ou autrement appelé Masolo ya Sekele ya Congo. Réinventons un autre modèle de gouvernance selon notre culture. Donc, d'autre part, Tokoko Bengango, et Zaneti dialogue ya Kongalushwa, qui veut dire Congo Ngala Swahili Luba ensemble, Tovanda Poto Tcha unité on a lobby ya Kimpavita Bundela ba Papa Simon Kimbangu, ba Mutaka Savu Lumumba. Lumumba lobaka ke histoire ya Congo et Komama na Congo ou na Afrique. Donc et Kendelibanate. Alors na kati il y a projet auto côté ça depuis 2016. Ba koko na biso, ba tikelra biso yango to tche anasima ezali palabre. Donc kinzo ndi autrement to benga kinzo ndi ka Congo. Donc awa na se ba koko ba vandi bazo solo là. Donc lelo ce qui to vandi te to solo là entre ba congolais bazali banda, ba opposition donc diaspora opposition na majorité au Félix azo diriger nango na société civile. Tokobimate, voilà Maman Gisèle, il nous faut cette conférence autocotis ça il y a déjà depuis 2016. Ba preuve ezali awa Maman Gisèle oyo yango oyo depuis 2016. Pona ozong solo maloba Maman Gisèle yozo mona awa ezali awa 2016 na août tokotango na Assemblée nationale, na présidence, na cour constitutionnelle, na ba ministère intérieur et koti partout dans l'institution. Na kati awa, na soulever juste eloko moko s'il vous plaît Maman Gisèle. Oui, toujours là.
nakati awa o ezali il y a 2018 eza ba preuve ndenge to kotsaki conférence auto sengaki epai ya Joseph Kabila depuis na régime nae na ndenge na ba Chibala tango azaki na pouvoir le mbuta Chibala bango nyonso to kotsa documentation o bazana ngo tozana ba preuve ya ba accusé de réception na nakati ya courrier auto sengaki comme objet de la qui demande il y a conférence constitutionnelle pour la réconciliation et conciliation de ba congolais pour to briser ba dialogue tout au manindele ba saela biso depuis na conférence de Berlin ti dernier dialogue au ba mindele ba tchelara biso dialogue il y a Saint-Sylvestre pardon na décembre 2016 alors on a soulevé le moko mama umba na kata courrier o ba Kabila ba Félix, ba premier ministre, tout, ba président assemblée nationale, ba Jani Mabunda, ba Bahati, ba Ntambwe Mwamba. To soulever le moro awa depuis 2016 na kati ya document oyo to komara boye. To komara notez bien la date du vendredi 24 juin 2016. 6 jours avant la fête de la 56e année de notre indépendance, reste une date inoubliable dans l'histoire du bouleversement de l'Europe. La sortie du Royaume-Uni dans l'Union européenne marque un tournant dans l'histoire européenne et déclenche la chute en cascade de l'Europe. Et c'est le moment où l'Afrique doit chercher à s'unir dans l'esprit pour la restauration de l'unité africaine et le développement durable de notre continent qui débutera dans l'actuelle République démocratique du Congo. Voilà Mama Umba, Narozong Chelo Maloba. Donc il nous faut cette conférence totale qui déjà depuis 2016 Tangu, vendredi c'est 24 juin, Royaume-Uni. Et bimagi na Union européenne qui bamarambo o a bouleversement ya chita cascade ya Europe et ko salama. Donc il nous faut cette conférence ne ko asseoir pouvoir na biso na République démocratique du Congo na sens ya malamu poto changer Congo to changer Afrique poto changer monde matondo. Tolandi vraiment na bokebi nyonso tout kaka poto liko tuna pona yo conférence constitutionnelle yango lelo ozoba biso elingi koloba nini. Matondo Maman Gisèle, conférence oyo constitutionnelle, na rotanga ndenge na lobi tout à l'heure, ezali pour la réconciliation, pe conciliation, ya ba Congolais, ya biso ba Congolais. Congo, ngala, luba, swahili, malgré tout ça ba terme moko, ya malamu te parce que biso tout ça ba Congo. Tant ba lo barake Bané Congo. Congo central, ezaka country moko te bazo ango entité moko ezo formé. On dirait que ezaka pana bango non. Bané Congo to répéta ango Maman Gisèle. Ezaba bato Congo central, ezaba bato Équateur, bato Kivu, bato Kasai et puis bané Congo mususu bana ba États-Unis, bazana Haïti, bazana ba Jamaïque, bazana ba Brésil. Dans l'ensemble du monde, ce sont des né Congo. Congo, yango mtepe sa première nationalité dans le monde. Donc bref, nous autour biso mutuna Maman Gisèle. Bit ya conférence oyo eza pour la réconciliation et conciliation na biso. Poto briser d'abord conférence de Berlin oyo bebi sabiso oyo falsifier biso histoire o ba changer biso Congo ya balongoli biso Congo ya ka bache Congo ya C. To briser conférence ya Luluabourg il y a 1963-1964 to briser conférence de Berlin et plutôt to briser conférence nationale souveraine. Oui. En 1991, to briser conférence où il y a la biso constitution à belligérant. Il y a des conférences dialogue où il y a Saint-Titi intercongolais où il y a une Saint-Titi entre belligérants. Mais pouvoir où il y a en place il y a Joseph Kabila. Donc bit nango eza yango poto briser sous dialogue où il y a le 1er octobre 2016 au Babengara Edem Kodjo. Et puis ensuite, pour briser, dialogue où il y a Saint-Sylvestre au pape, il y a Roma à Tchelarabiso. Donc, dans cette conférence, vous avez besoin de changer constitution. Donc, ils conférence constitutionnelle. Donc, bit dans autrement, base dans ils pour un changement, il y a constitution, pas révision constitutionnelle, mais changement à la constitution. Bah, Congolais n'a pas invité bango batala ba article tout ko banana en article 1 place nyo so ba Congolais baza constitution en a le 18 février
2016 plutôt 2006 oyo Kabila asignaka lokola ye mutazalaka président ba congolais batala yango banana article 1 tin article 217 ba vérifier ba article eza na kati ba redécouvrir ba remona que eza constitution o ezo vendre lelo souveraineté na biso ezo vendre mabele na biso yango na tomoni situation o tozana ngo lelo esika o tokomi voilà maman Gisèle bit ya conférence o yango bit ya conférence na bino eza bien parce que lelo batu mingi bazolo ba que constitution na biso ya mboka na biso ndenge salema ba clause ebele na kati wana ezopesa ba envahisseur ya na biso force ya ko envahir les sous o ezali mboka na biso expliquer biso na makambo na côté wana. Oui, maintenant évidemment tokozwa ndeti ba article tozui article 4 par exemple, article 51, article 73, article 104, article 119, article 216, bah congolais bah ko vérifier bah article en agnon sur base donc comme les aboués toujours senga ba congolais nyonso to pesi bango devoir un examen à domicile ba luka constitution oh ya RDC il y a le 18 février 2006 signé par Joseph Kabila Kabange bazwa yango ba fongola yango des premiers articles ba vérifier ba tanga yango donc la seule chose au ba congolais ba ko sala pour l'instant ba tika non ba réseaux sociaux et surtout biso batu ya diaspora to libanda bazwa constitution wana ba vérifier ba mona que on nous a embourbé on nous a trompé on nous a imposé cette constitution. Lui Michel Mutakomela bisongo to lekai awa mama Gisèle to pesaki to lobelaki to talisango na ba média lui Michel Mutakomela biso constitution na constitution eza ba valeur ba spécificité na bisoté eza na ame na biso ba bantuté ba eza na modèle na bisoté ya perception ya vie na biso quotidien nde to koko vivre par rapport ya civilisation na biso ba congolais donc voilà bit ya conférence oyo et que sangisa biso na ba congolais bazali banda ba congolais ya société civile ba congolais ya opposition na ba o bazana majorité na repesa un peu maman Gisèle moi alinéa il y a moi table des matières na table des matières ezabo ezana ngaka projet moko ya 23 pages tokomi note de masolo pe sekele ya Congo ya MSK. La conférence constitutionnelle de Kongalusha. Pourquoi les changements de notre constitution? Les grandes lignes pour le changement de la constitution. Organisation de la conférence constitutionnelle de Kongalusha. Pourquoi la conférence constitutionnelle de Kongalusha? La création d'une nouvelle nation, de l'unité nationale. Qu'allons-nous faire pour réaliser notre modèle de gouvernance selon notre culture? Pourquoi cette division? Oh, ya lelo to anango division lelo eza ya 8 siècles au mindele ba kabola biso sur le plan culturel, social, économique et politique. Et nasuka eza conclusion. Donc voilà batu o balingi bazana posa bazwa documentation oyo bakoki go benganga na routine bango ba PDF batanga bamona ndenge organisation gezala il faut pouvoir mettre en place à ça la commission moko commission ana ezala entre 4 commissions côté la société civile ba professeur bazali ba médecin ba artiste ba confession religieuse to côté opposition to côté ya majorité et puis biso ba congolais au tozali banda biso tout ça la commission na pour remettre cette conférence en place ba congolais bazali banda to ebike maman Gisèle il y a des conflits entre ba congolais bazali banda na pouvoir na opposition et puis na société civile donc voilà et loko ya motu ya lelo na mboka na biso je crois on peut clore tout il y a plus rien à parler il faut to vanda entre biso na kati ya conférence oyo pona to bongisa Congo pour to changer makambo tout makambo oyo eza na este nyonso eza awa makambo este ezali na kati ya conférence ya plutôt ya ba accord ya l'Émirat ezape na kati ya constitution ba accord ya l'Émirat ya le 22 octobre 1996 donc raison pour laquelle na kati ya conférence oyo ce qui te va trouver solution et changement à Congo sans cela tu obimate maman Gisèle voilà
tolandi yo penza na bokebi likambo eza malamu idée wana ezali ya nani eza idée na yo moko ozwaki to bozali ebele penza oyo bofanisi idée wana idée ezali idée ya MSK ya mouvement sauvons le Congo mais eza mpona bacongolais nyonso bon idée utaki pa mutu moko mibale basangani lelo mpe tozali ensemble par exemple oui évidemment maman Gisèle lelo mpe toza ensemble par exemple un collectif pour la paix et la réconciliation nationale et oza dirigé et pas ya professeur Kabisa Musambi Boniface ou aleka na bosolo na politique ceux qui bato atali na bosolo na politique ninga lobela makambo tali constitution tout consort yango wana tozo lobake pas d'élection en 2023 il nous faut tout sangana biso to vanda to solo là donc na kati ya conférence wana mama Gisèle ndongo lobi na idée primaire ezali ke elokoni auto vandela topesaka ba grande ligne on a énuméré à la table des matières ba grande ligne eza 1 ndenge to vanda biso nyonso ezali dénomination du nom du pays RDC République démocratique du Congo biso to ba démocratie c'est la démocratie qui détruit aujourd'hui Congo pena Afrique papa diangenda loba ngo aloba ke démocratie ezali cadeau empoisonné pour na ba africain et tozo monango lelo. Alors, deuxième point, est la dénomination du nom de la langue officielle de notre pays. Français fait qu'il banda. Pour photo ba no tangi sabana na biso ba na rotanga na école primaire, na école secondaire, humanitaire et universitaire na lokota na biso oye ba no pesa ba ngom pifo ya création et invention na kata société na biso. Alors quatrièmement, tozali na point ya réhabilitation du droit et du pouvoir coutumier. To bungi sango et beba ba gardien du temple na biso ba chef coutumier ba mbuta wana nyosu tozo benga bango ba mbuta di fima tous les bangunza tout le monde ba ya to sangana pona projet oyo to mettre en œuvre avant que ba élection ni salama ya 2023 to lingango te to ko telemelango sans conférence constitutionnelle. Alors cinquième point na okene na lombango mama Gisèle eza la nomination de notre de notre future monnaie. Sixième point gestion du pays. Septième point, c'est la gouvernance. Quel modèle ou type de gouvernance voulons-nous en République démocratique du Congo? Huitième point, c'est la présidence, durée des mandats des institutions. Parlement, Sénat, partis politiques. Les recensements du peuple congolais de l'intérieur et de l'extérieur de notre pays. La justice des pays, état civil, nationalité, le travail, barème salarial, les syndicats, les territoires, les entreprises publiques et privées, la rébellion, insurrection et toutes sortes de guerres et les armées négatives. Un exemple, Maman Gisèle, ndeti batu o ba yena ba guerre, ya ba rébellion par exemple, batu wana nyonso o ba zumi nduki, o autant que la réconciliation nationale pour la conciliation na biso ba congolais. Mutu o a rozwelsu munduki na Congo après cette conférence à ça la rébellion a koki ko diriger même pas Libata même à Mboua na Congo. Donc un exemple sur ces points là. Alors Tokei 10e point est la armée nationale défense sécurité. 19e les votes devoir droit ya ba congolais devoir ba congolais na kata nouvelle constitution sociale santé publique gestion de l'économie du pays et de l'administration, budget de l'État, banques et autres, éducation nationale, environnement, tourisme, logement social, limitation des frontières et immigration, code minière et forestière, énergie et régie des eaux, industrie. Et puis, dans le point Yasuka, ezali abolition du système de la nouvelle colonisation, abolition et impunité de l'arbitrage, la corruption, l'absolutisme, le clanisme, le népotisme, le formalisme, les vols dans l'appareil de l'État, l'injustice sociale, le tribalisme, le régionalisme, les violations des droits de l'homme, gestion chaotique des affaires de l'État, l'incompétence notoire des principaux responsables politiques. Voilà Maman Gisèle Makambo Otro Vandela, na kati ya conférence Oyo et Rezoabiso, 1 mois. Et si l'inango, 1 mois ya Pamba, ba terre wana nyonso ba Congolo bazali banda na opposition na société civile na majorité aux autres dirigés to vandi 1 mois to vandi le makambo oyo ba to ye to sali vote na yango na kati kuke na biso wana pour te parler ce qui nkulu na biso na kati après to tche makambo en place makambo Congo changer. Voilà projet yango Maman Gisèle parce que pour l'instant et l'eau comme on est coquille s'améliorer na Congo zate soki na to vandité
pour tout ça la unité nationale, tout ça la réconciliation, puis conciliation na biso ba congolais depuis conférence de Berlin au Basel la biso en novembre 1884. Matondo tolandio pena malamu mingi tango expliquer projet eza malamu o bozo sala boni pona mboka pour l'avancement toujours RDC. Mais est-ce que les lots, tant aux autres, la situation, tous en mboka, n'engue ba infiltré biso partout, tous ali partout, tous a yomoko uti kola na mamboliki ya ba bato baza na Congo, bato maboma bazo bima de partout, o baza maboma te, mais bato ba koti. Est-ce que projet pour na ko mettre en place siko ba congolais bino boye ba nani ba oya na kati ya conférence wana kozana bino elongo est-ce que boye biso ba infiltré ba oza toujours na kati Matondo maman Gisèle eza eloro mo mutuna mora mutuya dans tel sens parce que prenons l'exemple en diaspora. Oui. Na France, na Belgique, Angleterre, Irlande, États-Unis, tout ça, association, tout consort, dans chaque pays où on a vraiment l'Afrique du Sud, ça peut être parti. Donc, on a président, composé par exemple 50 personnes. Côté opposition, formé aussi 50 personnes. Côté il y a majorité formé sous 50 personnes. Par exemple en opposition, bimisa chef na bango ya opposition, na majorité pe bimisa chef na bango ya majorité. Bango na à peu près 1000 partis politiques. On a kati na cité na projet, il faut abolir ma parti politique parce que tout le monde sait que memi biso et conduire biso na dérive totale. Depuis Mobutu Fongola tio ya ba parti politique le 24 avril 1990 tilelo et memi biso na embrouille moko total et perdre et perturber biso sur le plan politique, culturel, social et économique. To lingi angote. Il faut to vendre la ngoto solo là. Alors bango kuna buloko baza pepe ba 800. Devoir na bango eza entre bango ba vandi ba zu muntu na bango monko na majorité pe o lelo ba bengango union sacrée. Bango pe en dehors ya Mkonzambo ka Félix Antoine Chilombo ba poni mutu na bango ba bimise biso pe na diaspora to s'organiser to bimisi mutu na biso société civile pe entre bango ba confession religieuse ba artiste tous les projets est là na kati. Donc bango pe ba repona Mkonzi na bango allez to ya vendre la siko comment to ko sala commission wana pour te présenter yango ndenge kozala. Donc peuple congolais à comprendre malamu pour vous to comprendre que ndenge ni osama pour lelo mboki ezali moi mobulu makasi. Kasi to lo banali kamuna situation o ezali na est ezali très préoccupante lelo na kati mboka na biso entre autres oyo ezoleka na par Kagame na ba M23 ou ba occuper Bunagana lelo parce que 4 mois en gros déjà des prises à occuper. Pour Nayo, pourquoi RDC to comme la situation à boyer les lots? Pour Nani to comme la situation à boyer. Et pourquoi Félix Tshisekedi est toujours bloqué face à cette situation? Donc Motuna na biso ezali en on a bien que azo dénoncer cette agression. Donc Matondo pour la Motuna au Pesibiso maman Gisèle. Oui. Bit nango donc ce qui Félix a bloqué ça se voit c'est par manque de l'unité tala lelo bambuta fayu bango tout bazar au panzana or qu'il pouvait soutenir Félix bon tu es biqué bit nango et bandaki d'abord par rapport à l'élection farfelue frauduleuse nanenge o ezala na 2023 parce qu'ils ont déjà fabriqué ils ont pareil et ils ont pareil maman Gisèle et déjà na katia constitution mtezo pesa senim pifo pour organiser l'élection et ça constitution au babelligérant ba comment et ça au bateau bazu bunagana mutu ba comment yango nazo ko inviter diaspora lelo ba kende ko ta la constitution peuple congolais tout au hasard partout dans le monde a consulté constitution on a des premiers articles tina 217e article ba consultant constitution oyo bango balobaka ndeti biso na diaspora depuis to bandi ko bunda na marche ya le 19 février 2011 ninge to bande ko loba soki ndenge nini to kobeta na masasi on peut betate tout consort nazo senga bango tamba loba article 64 on a batu ba tsango na place eza batu abunagana bango mutu bavandaka na Santiti tant ba ko clôturer on a Jean-Pierre Bemba na bata RCD o bango ba yebi RCD ils a fabriqué pas Kagame tout consort donc bato na bunaga na mutu basala constitution oyo donc siko faut ba rebrousser chemin biso tout faut rebrousser chemin total siko le lenge auto kende alors
Maman Gisèle, tout est basé sur manque de unité. Nabiso. Yangwana Félix Tshisekedi moyen à asseoir l'institution exacte. Alors, nakoyebi ça va congolais boy ba nanga très bien Maman Gisèle. Oui. Citation wana. Lelo un exemple. Na diaspora awa depuis 2010 bato babandi ko tambola ba telemi bazo kende ti lelo pe tozala bande ko mususu awa na diaspora bazo kende osala ba marche devant ba ambassade soki ya nini Rwanda tout comme ça o ba mindele ba loba nini tandis que bango mutu bazana sima makambo wana ngana koma livre au moko a Maman mais Gisèle. Mais c'est faut tirer bango pression, c'est non, mais Maman Gisèle, comment tu vois que nous ça là bazo yi bamboka na biso comment ça dit c'est à nous-mêmes, on n'a pas l'unité et puis tout ça au kabwana. Or qu'il fallait tout sangana pour tout ça la force. L'unité c'est la force. Donc tant l'année c'est na France quand il y a un problème na mboka ya France, au moins na opposition nyonso va que pour. Alors pourquoi biso photo kabwana? Parce que dès le départ des oppositions na culture politique na biso ba koko na biso batikela biso makama kabwana te. Il y a opposition dans un pays eza makamo ya mabe et divisera mboka. Même à peine en France et divisera bango. Ben oui. Mais c'est bien opposition faut ezala pour ça et tindara muto azo travailler. Maman Gisèle, eza grand débat. Comment expliquer ça juste pour nous faire un peu parenthèse mongo. Oui. Comment expliquer ça? Bino bolobi démocratie eza pouvoir qui vient du peuple. Alors tant que sali ba élection na bino farfeli pour ba élection nyonso ya ba démocrate eza ya lokuta. Bo voter tant le peuple a voté bino. Parce que pour ça la peuple bo jusqu'au batumo bo boté na opposition pas pour s'opposer contre bino. Donc c'est que dès le départ bo ebike oh bino bo ça la peuple eza vérité eza lokuta ngai kaka ya mbu ya makumu fumu na komi mkonzi na mboka ndeti o na France to na Congo to partout. Donc pour na rosale la besoin primaire ya peuple pour na vie na quotidienne il faut akitana nzela il faut opposition loba c'est faux. De boucler parenthèse voilà parce que la démocratie parce que on a débat monene ezama mbalokuta donc tozongi siko Maman Gisèle na se wana kana pese loko moko alors ngana tikia pour côté on a so kotinga naza penza ezama mulaimi voilà donc Nathalie sika bande ko ba comprendre ma position dans un pays ezama mbalokuta pour passer pourquoi opposition kaka yemoko ba ko sangana même té tant opposition s'opposer na elkamomo ko s'opposer na elkamomo tant ba salara gouvernement même société civile et kota raté mais na projet autoza na kati ya nini ya dialogue à Kongalusha conférence constitutionnelle il faut ce qui toza na 14 ministères et net na projet il ne faut pas toza na 20 ministères eza déjà belé toza rande na 14 15 ministères na kati ya 15 ministères wana il faut ministère moko ya société civile ezala donc faire représenter ba professeur baza kuna na kati ba médecin par exemple mais wana siko bimisa muto a rediriger au bino siko net rediscuter on a kati to rediscuter dans un exemple net na kati sa conférence autozo senga donc ce qui gouvernement ezo salama na Congo il faut que société civile et participer ka eza na kati ce qu'on a kati démocratie ba enveloppe partout dans ba pays à la vieille démocratie ba zorasko peuple ba écarté bango ba comme si ba bétail tant peuple ba ndo senga net le na France ba carburant maramba nini ba gilet jaune to mona mama umba ba toboli bango ba misu awa na France ba comme ba handicapé ce que peuple on bolo ba pouvoir et uta epana ba toboli bango ba misu ndeni na la police ba tiela bango ba kendo boma bango bref tozongi Maman Gisèle na makamba bunagana na makambo ezoleka ezali projet ya mindele yango nazo inviter diaspora faut batika na kokende kotelemaka awa baloba po ba sala eloko te batika Maman Gisèle Maman Gisèle s'il vous plaît na bandeko bazolanda oui depuis biso to bando telema na France oui depuis le 19 février 2011 koloba ba macho loba to koloba na monoko beta to beta na masasi ba diaspora to beta masasi te banani ba pimela bango bomengo ba Rwandais nzamba pimela bomengo ba Rwanda ngo bangwana ba tonga mboka na bango ya biso nanu te ozomona donc siko depuis wana tilelo eloko moko et salamité échanger te donc il faut rebrousser chemin mais ngana oyibiso ke loko salami eloko ni ce qui lelo Kabila officiellement azali susu na pouvoir teza pour la diaspora pour na hotel na ba marche
basitine côté lemela balongoli lelo Kabila alongwana nuwana Kabila longwe Félix Azawana mais Félix Azawana mboka mundu sabe que Félix aye guerre est kokota mais parce qu'ils ont travaillé toujours na même Kabila c'est ça le problème yo lobi Kabila longwa mais oui mais babanga qui diaspora non babanga qui pression il y a diaspora balongoli na nuwana c'est les systèmes au moni muto obima président oui na élection 2023 oui. Même à ta Fayoulou soka yewana il va continuer avec les mêmes systèmes maman Gisèle il faut en parler on parle aujourd'hui de la culture politique sociale économique on parle de la politique donc même à ta Fayoulou Mouta Fayoulou na muto mboka il va rien faire parce que le système néocolonial est là. Mais diaspora il peut même Fayoulou a aussi Fayoulou a beaucoup d'idées diaspora la minute il y a pas de l'élection à la télé même ata Mukwege maman je disais talent docteur Mukwege tanga ya roloba ba PC nazopte po bazo projecter EP na kati ya diaspora tanga ya roloba azan entouré na mindele donc tant que on a que muto azan entouré na mindele yeba ki na bongo na ye na cerveau na ye arosala na mayele na yete donc faut donc pour reconstruire mboka kotonga mboka faut sala na mayele na bino yangana tozo senga conférence au parce que toi na ba scientifique toi na ba savant toi na ba philosophe toi na ba professeur toi na ba juriste toi na ba avocat toi na ba médecin toi na ba artiste donc purement moi voilà mundela ozalate na kata conférence pas mundela yo tchabudene na ye aloba egozala boye non tolingité donc il faut biso moko il faut tout ça la conférence au sans mundele même mise ya mundele ekoza na katité donc ozala entre nous tout ça les conférences donc voilà maman Gisèle avec le système qui est en place, il faut qu'on casse le système, il faut qu'on longe le système néocolonial au côté depuis 1960. Ce que le système on est ça, c'est ni bachang on a pays africain ni on so, ils ont ma mafia na mindele. Donc il faut changer le côté net aux abos surtout quelle issue na élection on a et que bon ma congolais. Donc il y a on a tout te pesi mbela la conférence constitutionnel oyo lelo ba professeur déjà bazo télémélango na mboka poto sangana to changer situation à Congo. Alors pour la diaspora, la situation n'a pas changé parce que les juifs les multinationales, c'est les Français, c'est les Belges, c'est les Allemands, c'est les Américains et c'est les donc na bamboka na bango tozo ke nous téléma bango yangona ba ki parango te échanger et lokote. Bref, na rotanga et loko moko awa pour na la ki sa maintenant batu o bazo prétendre que citation o wana ya Bunagana nenge ba mindele ba salela yango ba bengango judaïsation de tout ba bengango za pacte ya vila eza na kati ya Bible yango na papa Simon ki mangwa lobaka que muyibi faut ko kangaye na eloko ya yibi na maboko na fongola o eza livre o ngana koma et bima les 14 octobre les 14 plutôt les 10 septembre 2014 en France dans Edi livre na kati livre on a comment les Congolais pris en otage par la nouvelle colonisation son a fongoli na page 76 ngate mona comment ngana sali recherche nazui ba documentation nazui on a agence France Presse tant ba publier ba journal na bango makamnini agence France Presse o ekomaka le 18 septembre 1998 agence France Presse AFP ekomaka boy le vendredi le 18 septembre 1998 dans un article intitulé lors du Kivu Angers caché du conflit en RDC. Oui. L'agence France Presse écrivait ceci. Une légende vivace dans l'est du Congo située les mines d'or du roi Salomon dans cette zone Kivu. Territoire qui reste encore sous contrôle jaloux de Paul Kagame, le président rwandais. Aujourd'hui comme alors, le pillage de l'or du Kivu battait son plein. Une autre version veut que ceux qui appuient les Tutsis dans la guerre de conquête de la RDC expliquent l'invention actuelle de la RDC par la Bible. Oui. N'a pas invité les Congolais, en effet, la conférence de Avila, il y a judaïsation de Tutsis. Donc Avila est un pays à Grand Lac. Donc pays à Grand Lac,
il faut la diriger par Kagame. Balobi boy, bango ba juif donc ba français, ba israélien, ba américain, ba allemand, ba belge, balobi que na 856 vers 856, il y a eu na 12 tribus de Juda, il y a eu 500 000 Tutsi hébreux au bazala disparu dans le monde. Bango mutu bazana Rwanda, il faut diriger pays à Grand Lac. Donc va diriger RDC, va diriger Burundi, va diriger Ouganda et ça c'est fait. Rien à dire. Alors, balobi que envahissement wana ezali na Bible. Oui. Si ba congolais, faut que nous tanga encore un autre examen à part constitution examen à Liboso, deuxième examen si ko que nous tanga ba verset biblique au bozo yoka. Bakoma boye, balobi, à la conférence de Yavila, quelques versets bibliques furent lus. Les livres de l'Exode, donc Exode 4, 17. Exode 4, 17. Exode 3, 10. Exode 3, 16. 16 à 20. Donc Exode 3, 16 à 20. Et Exode 17, 3 à 7. Maman Gisèle, non, Maman Gisèle, non, la majorité des Congolais, non, Maman Oumba, s'il te plaît, Maman Oumba, la majorité des Congolais nous lisons la Bible, Maman Oumba. C'est le premier livre lu dans le monde, les livres les plus lus dans le monde, c'est la Bible. Donc, le verset biblique, ceux qui bien te bazonga, verset biblique, on a batangango. Mais ils ont le kuta. Mais ils ont déjà fabriqué la Bible. Mais ils ont le kuta. On a dit papa Simon Gimbanga loba, muyibi faut kangena eloko oyayibi. Tozo kene poto kenu kanga muyibi. Alors, selon eux, les Juifs, les Français, les Belges, les Israéliens, les Américains, les Allemands, occidentaux, selon eux, ils ont dit ceci. Selon eux, la guerre actuelle des conquêtes des Tutsis dans la région des Grands Lacs à Avila, et ça la carte Bible, Avila, et surtout en République démocratique du Congo, est un fait prophétique, une volonté des dieux d'Israël. Une volonté des dieux d'Israël que ba Rwanda ba bomarabatu na est à Congo bazoma belé bazoma mais si ko so ta bato ba otanga ba verset o ekomami pe bongo na kata Bible donc une volonté des dieux d'Israël et pour preuve il se réfère encore deuxièmement au livre biblique d'Ésaïe chapitre 18 verset 1 à 2. Il se réfère encore parce que maman Moïse Moutuya maman Umba Batuba simba la Bible il se réfère encore dans le livre au livre biblique d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 18 verset 1 à 2. Dans Ésaïe chapitre 18 verset 1 à 2. Qui assure-t-il vient à l'appui de leur entreprise guerrière. Ici, on parle des peuples de grande taille. C'est écrit dans la Bible, compris et interprété aujourd'hui comme étant les Tutsis, qui hériteraient les pays situés entre deux fleuves au sud de l'Éthiopie, donc Congo. Cette région serait donc l'actuelle région des pays des Grands Lacs africains ou simplement entre d'autres termes, Tutsi hébreu, la terre sacrée de Avila. Voilà, Maman Oumba, yango batuba qui nous tanga ba Bible. Alors, pays wana ya Avila, batuba bisone mututo pesim pifonanu, maramu tout ya mokili. O eza pouvoir spirituel scientifique pe politique to bungisa ba mindele ba nyata bisoka ba juif o. Donc lelo nengeza bo na kata conférence au photo récupérer pouvoir wana entre biso bambuta ba Fayulu ba Katumbi ba Kamere bango tout. Donc faut rassembler tout ce monde. Élection na bango. To kanga bango de awa. Au moins te ba osale ba propagande. Élection soki ba lingi élection, ba tikane élection biso déjà MSK peuple congolais dans le monde tozo lo bango élection 2023 et Zalaté. Na kata MSK tozo programmé déjà tozo invité bino le 20 mai 2023 tozo na na terrain parce que là il y a de cela 4 semaines Maman Oumba na Zalaki na mboka pour na tala ba activité ya MSK. Et puis n'est déjà boena ba professeur collectif il y a pour la paix et la réconciliation nationale. On les a dirigés par le professeur Kabissa Moussambi Boniface. Tous a déjà ensemble. Donc, le 20 mai, tous ont projeté grande marche na Congo contre la Constitution, contre l'élection, contre CENI, donc l'élection. Ils ont dit, so baka tumbi ba caméra ba okeni ba notango ke ekozalate sans conférence ou conférence à Nizalate. Donc, Maman Gisèle, voilà.
pacte de avis la judaïsation de tout et salami na Oxford na Angleterre ba anglais mutu ba tchaka en place na Windsor yango na bakundaki au place au bakundi reine kuna donc lelo il faut to sangana poto briser babilo kwana sans ko sangana pona unité na Congo et loko wana ekozala briser te mindele baza sima ba bazo pesa minduki et puis soki un jour maman Gisèle ozui chance ya kokutana na docteur Mukwege faut tourner question tango ya devant mindele azolo ba fa yebisa ba mi atuna mindele minduki o ba Rwanda bazo bemela batuna estana e utaka wapi yango na Antonio Guterres azolo ba o minduki yana ya nation ni bango pe bazana kati bango pe ba juif donc secrétaire des Nations Unies azolo ba minduki yana yebite place uteli et uti na zamba te donc ba yebi donc voilà maman umba batu tout le long na diaspora baya to sangana to tikana makambo wana oto banda depuis mes résultats ezate total ndenge ni to kokene résultats ezali kota ndenge na zo telema parce que maman so zo beza maman Gisèle tant ozo ba ke résultats ezate na za d'accord te parce que lelo mambo belé so zo changer eza pona maman Gisèle, s'il vous plaît, maman Makambo diaspora, ça trop comme les gamba diaspora, tout entre parenthèses, tout rozonga nango, les gamba diaspora. Mais tant que le bien besoin de démocratie, tu retournes les camboana. Pourquoi dans notre pays ou bien en Afrique en général, tous ceux qui ont raté les locaux vivre la démocratie? Parce que vous savez que c'est la démocratie en Afrique. Mais pour la nuit, tous ceux qui ont raté vivre en haut. Et ni peuple les lots à koki penza ko salato pour vivre la démocratie maloba et pas une biso le bel biso sur cette démocratie matondo maman Gisèle démocratie est culture politique na bisoté démocratie il faut ba congolais ba retenir eloko moko nazo tuna na on peut sa réponse mais nazo tala bango basala ka examen à 5 secondes démocratie ezala créé quand na année nini auto na siècle nini 5 secondes. Maman Gisèle, démocratie est créée dans le 5e siècle. Okay. Et pas à grec. Selon une seule personne, on a créé démocratie. Ouais. Donc démocratie, c'est ce qu'on a créé pour briser le pouvoir. Il a pouvoir il y a Congo, il y a Ntsaku Bandinga na Bampanzu. Il y a diriger Mukili. Il y a contrôler nature. Oye bande ko salake développement ya ba fusée ya ba biloko wana kutu lelo peto kokoza na ngote donc ba yaki ko briser civilisation Congo donc civilisation égyptienne pendant 5 siècles ba yeba briser yango oyo civilisation Congo égyptienne et pesa ki pifo ya liboso le kota na monde et o pesa culture et invention ya création ba yeba bomi tant ba créer démocratie bit ezalaki baboma pouvoir ya royauté. Lelo na ko invité ba congolais maman Gisèle, bazwa Bible. Na kati ya Bible wana kaka, o eza livre moko eza na bien, na mabe. De toute façon c'est ça hein, la spiritualité, il y a toujours le bien et le mal. Donc bazwa ba tanga ba monde na kati ya Bible, ba histoire États-Unis prêtera serment na Bible. Mais na kati ya histoire biblique wana au mona eloko mingi ba koma kuneza makamba ba roi. Royauté. Le lot tozana royaume du ciel. Mais qui pouvoir c'est quoi le royaume du ciel, ils est pas banane. Or à l'époque avant 5e siècle pouvoir ya royauté, ils allaient pas ba roi on nzamba banegi ko kitise la bango, ils allaient pas ba roi, ya ngwana suko ba Solon, ba grec na 5e siècle ba créer démocratie, ba bomi civilisation Congo. Après parti il y a 5e il y a 7e siècle civilisation romaine et civilisation romaine et bomi civilisation grecque et bomi pe civilisation Congo yangana siko to komi lelo na kata ya démocratie memeli biso ba coronavirus et memeli biso ba guerre na Syrie et memeli biso coronavirus donc ba juif donc ba occidentaux ba fabriquer coronavirus siko lelo et komi ke redémarrage à monde fait ça la guerre à Ukraine na guerre à Poutine wana guerre wana ezali fait impérialisme na monde alors siko yo place au mukile bandela photo zonga siko na civilisation Congo pour te corriger siko civilisation mondiale il y a humanité voilà la démocratie ezabiloko o biso to ko landa te na kati ya démocratie comme je disais tout à l'heure maman Gisèle comment expliquer ça bateli bino un système balobi ke beaucoup voter biso to autant mona mercredi le 6 janvier 2001 vote eleka qui soi-disant ba plus grand démocrate na monde ya liboso ba américain ba tricher ba élection
Trump Joe Biden Trump alobaki Joe Biden na Trump ba tricher ba élection ba bomi 4 personnes na Capitole 5 personnes Maman Gisèle ba congolais ba loba o bazolanda biso et place nini organisation moko ya association ya droit de l'homme et bima qui peut tout na bango boloba boboma ki batwana ndeni etikala o mona na mais so ezaki na RDC na Gabon na Côte d'Ivoire ngolo baka bato ta ba ku fami balo ngolo ba organisme na ya droit de l'homme et bima babomi il faut baloba tozonga to réfléchir démocratie eza na kati ya identité na biso te ya pouvoir ya ko diriger démocratie eza na kati ya ADN na biso te to ko bimaka jamais yango no moni Mobutu exemple tozonga Maman République démocratique, c'est ça. Ah, mais Laurent la République démocratique du Congo. Démocratique. Donc ça sonne mal. Ça sonne mal. Bango déjà tala ba mindele pa na bango démocratie ngo ils arrivent pas. Il y a quoi asseoir makam na bango. Makam bango. Maman Gisèle, comment ça fait-il le Belgique et le royaume? Un exemple. Belgique va diriger biso de Kobana la première constitution il y a le 8 octobre 1908, Tito comme en 1960 va diriger biso bazaïwana. Et ça qui royaume. Alors Afrique, le Mali Pessibiso déjà exemple. Donc il faut to bima na démocratie. Ba parti politique, et ça bilo comme bé tant Mobutu a dirigé biso depuis le 24 novembre 1965 à avoir pouvoir, till le 24 avril 1990, tout le monde a un tribalisme été. Tout le monde a côté. De ce côté-là, Mobutu avait ses pouvoirs. À la Kisaki, que notre pouvoir est basé sur ça. Dans l'Afrique, il y a un papa Diangenda. Alors que la démocratie est un cadeau empoisonné pour l'Afrique. Merci. Merci l'État. Mais la moi maïmouké. Peuple congolais balandi bozo landa biso na bandi bozo yoka. Na ba commentaire na bino et puis numéro yankaka ezali wana pour na robenga ye na ba question sur bozanango. Surtout pour voyer banini oyo penza ya motuya lelo tanga zoloba soko liko benga ye numéro de téléphone oyo défilé wana na se yango wana numéro na ye penza ya motuya kotuna ba question pour na ndeko so bozolanda biso pour partager vidéo de partout de Coraïlis partager vidéo biso na ndeko bakota ebele pour na kozwa vraiment message ya motuya oyo tozoyoka tozongisi na question olobaki na biso kaka ovandi na diaspora awa matondo tango ozotala komba esika euti pe lelo esika ekomi lelo nini o lelo okoki koloba lolenge se komba ya diaspora ezosalema entre autres son bilan matondo Maman Gisèle pour nous revenir na motuna wana komba ya diaspora est un échec premièrement est un cuisson moko négatif. Pourquoi? Parce que balandagi nanu ba politicien. Na yu na kati ozalaki. Non, biso to soutenant nga azali na kati mais na marche auto salara le 19 février 2011. C'était prévu avant marche il y a les 16 mars donc après marche il y a les 16 mars, fallait plutôt zalato kutana mais c'était pas prévu pour te soutenir ba politicien. Et puis bitumba o bango balandaki biso bitumba o to landaki ezaki bitumba o papa si yango o mona maramba mvulu zebima ya fumuki mbango ebima biso ezaki fa to landela lignée wana mais diaspora bungi omoni bango bake balandi ba papa Tshisekedi balandi ba Fayulu balandi ba politicien na ba Katumbi ba politicien na ba kosi bango ndenge ba utaka libanda ba biso to tikala ko soutenir pas aucun politicien to bandeko lo bana bango boya to sangana to sala sur le plan culturel social économique et politique to sangana entre biso moko poto pona mutu na biso oto go tia liboso pour a représenter biso kuna sur place na mboka balingate kaka kolanda ba politicien et puis tala lelo échec total alors il faut bazonga sima baya to sangana to bongisa eloko wana na conférence onde tozo projectango po total ça to lukape mutu na biso on a diaspora oni to koko bimisa liboso po to tia liboso babilo kolanda ba docteur Mukongi na boité c'est un monsieur aza congolais za maele mais total a tout tourné aza positionné par banani tant bazo pese ba prix il y a Nobel qui lui donne les prix Nobel. D'abord, ils ont réparé pareil génitaux
ya maman bolimbisi maman Gisèle na bandeko bazolanda biso mais baminduki wana maman Gisèle baminduki wana banani mutu bazopesa bango barwande bajuif oyo ye docteur Mukwenge Mbuta wana azotelema liboso na bango oyo azotuna bango na ote question ke minduki yango eutaka wapi fo boloba nanu minduki yango eutaka wapi po eutaka awa. Alors comment vous pouvez pas faire assez que babiloko wana esila donc bango bapesi minduki bango moko lisusu pe Mbuta Mukwege akepe liboso na bango c'est la honte. Maman Gisèle tozongisa kibo biso toza mayele toza na ba savant totika na mama mindele kolanda mindele tozonga makambu tout oya monde ba langue développement scientifique nini tout e banana Congo et pas na biso donc tozonga totika na ko tali pa mindele tala Félix abimi combien de voyages na mandat na ye ndinga zawana abimi lelo goza plus de 150 voyages et puis ayaka pas Macron na septembre 2020 Macron le baga payé 15 millions d'euros et ça m'a lukuta que pour na éducation nationale. Alors ba mbongo o yibami na mboka depuis Félix sans oublier ba o yibama na nini na régime Kabila sans oublier ba o yibama na ba régime ba Mobutu to bando zonga soto zongi tina ba traite négrière et yibama kaka Congo ezana mbongo ezana tout ba acteur na ye scientifique ba philosophe ba ni bango mutu ba changer mboka et ainsi que ba tout opé ba bima na ba traite négrière ba ne Congo wana ba kozonga parce que Congo est terre d'avenir pour tous. Donc voilà maman Umba lelo nazo senga diaspora toza awa ba ya donc so ba continue 2023 biso diaspora toza la kaka maman Umba diaspora ezalaka na poto. Mais c'est quoi diaspora fala sani bakita diaspora. Mais diaspora faisant na représentation na mboka. Ba ko tikala te komba kwa ko tia mutu moko te so bati mutu moko. Ekoza ba tia mutu moko ndeni. Obi mais so bati représentant moko azo représenter diaspora mobimba. Oui. Mais ba corrompre karat. Ba corrompre zela non maman Gisèle s'il te plaît. Bon, la diaspora a to lobby ke gouvernement wana banana régime Kabila ba infiltrer abisso. Alors où est notre savoir faire pour que nous aussi nous infiltrons maintenant de l'autre côté? Qu'est-ce qui nous manque? Voilà faut tout na ba ben oui ba diaspora qu'est-ce que maman Gisèle vous êtes journaliste à diaspora mais ouais faut tout na lelo so to sali dialogue binope so to sali conférence boya yo poso tenir compte ozo partenir na diaspora bien sûr na diaspora oui donc comment bino bo sangani donc eloko wana monika sokolo ba corrompre ti Yesu soka royara mkolonini o bozu nengo zoloba wana mais c'est moi qui diaspora ma beaucoup mais il avait pas cette incarnation il avait pas cette incarnation Félix a télémé la Kabila na lobby bien maman Gisèle déjà dès le départ fallait pas aller soutenir Félix parce que bazalaki déjà la mama kamuna bango oui. Oyo na bango na ba mindele avec tout le monde avec les pouvoirs en place. Yangwana na lobby na marche il y a le 19 février 2011 biso to lobaka tout ça là oyo ya biso. Ozomona. Donc le photo vanda tout ça la sorte net ya rassemblement ya diaspora to luka mutu na biso to tché soki to tché entre biso et l'oni na ba OK corrompre pourquoi? Sur quelle base? Il y a corruption? Non, il faut tous aller na caisse monko d'aide sociale. Il y a biso ba diaspora. Mais combat esali mingi en tout cas. Et sali to bohite maman Gisèle. Éveiller batu. Mais concrètement, tout ça sur le plan social. Biso ba diaspora si to tonga te école kuna na Congo. Mais diaspora mta sala ke Congo vivre. Congo vivre to diaspora eza esclavagisme. Que toye awa to tinda mbongo kuna photo bima. Gisèle, est-ce que biso lelo na diaspora même école ya pamba to tongite même en dispensaire oui ba tu azo vivre eza diaspora ya wana na lobby tout à l'heure eza esclavage que biso to ye na ba mikili ya mindele awa to zora mbongo to tindela bango alors oui mais on a une force nous sommes une force na diaspora économique économique alors mettons cette force en œuvre sur place et parlons
avec les politiciens qui sont sur place. Mais diaspora a dénoncé aussi. Non, mais c'est ça le problème. A dénoncé, a sit-in. Mais maman Gisèle, le combat n'est pas que dénoncer. Mais il faut proposer. Non, maman Gisèle, que soyons réalistes. Non, Bandeko. Mais tous à la réaliste. Est-ce qu'un combat peut se limiter que par la dénonciation? Non, moi je n'ai pas dit ça. Alors, oui, s'il vous plaît, maman Gisèle, est-ce que, où sont les idées sociales, économiques? Ce qui est Narambo, on est lobby, maman Gisèle, alors, dans photo vanda, tinga na okufa lelo na 47 ans, so na okufa na âge il y a 80 ans na poto, na tinda Rambo kuna, na dénonçara combat que ba Rwandais maman que ba Rwandais donc photo vanda kaka tibino ba diaspora o vandi awa, o boza faut ko vanda a na âge 70 ans, ti 80 ans, donc bo dénonçara que ba Rwandais bazo bo mabiso, ba Rwandais ti dénonciation wana soto sanganité au monde siko pe boyo surtout boyo vraiment ils a proclamé que Congo ils sous Congo te malgré tout et que ça la bonne te pour peuple congolais même na capitale wana partout azali à côté ne m'a toujours pas barré ba ennemi wana donc faut to ba non ba ennemi wana non ils a ba Rwandais te za o na lobby a ba tu o ba kene na Oxford ko sala makambo wana na Angleterre donc d'où il faut diaspora to rebrousser chemin total nanu mais kolongola ba Rwandais te faut za na kati omoni kolongola ba Rwandais te na bango ba za na kati bango Yangwana pacte de la ville, Makambwana, soki totali, ba Rwandais ba kota depuis 1937. Ba Bundi na Congo entre 1963 et 1964 na guerre ya Kanyarwanda. Ba Rwandais ba tala place ba juif ba ko déstabiliser pays à Grand Lac. Na guerre ya avril 1994, tomba bomi à Biariman. 2 millions de Hutus au ba kota na est. Armée mobusienne et désarmement bangote papa ngwanda bazaka na batikala ko désarmer bangote ba kota kana ba armes lourdes ya Biarimana ye Kagame abane ko senga administration mobusienne et désarmer bango na oni pe bana senga ti Mobutu ayeko kende na le 17 mai 1997 ba désarmer bangote sikoyo ba utuwana o ba kota mama Gisèle ba créer ba bandi ya ba terroriste ba créer ba armée négative o eza lelo na Congo wana na est en plus guerre ya mardi le 16 octobre 1996 oui yango lisusu e ko agrémenté ko bakisa sous dans ba soi-disant ba tuti dizaï ba mi binisi ba tuti dizaï lukuta o bazalaka na zaï ba tuti soki ba tuti dizaï tout comme ça ba attaquer tant ba attaquer Zaïre tout moni utenika 1 utenika 2 nde makamuto elekaki Mobutu akimi akei allez ba Rwandais ba envahir lisusu Congo na ndenge ba yaki lisusu ti na Congo et tout voilà déstabilisation ya pays ya Grand Lac wana ya wana esali lelo ke est wana ezala bongo donc biso mutu faut finir yango ya kotiana nuke o ba Rwandais na soki boye ma biso moko mama Gisèle mais biso bo finir yango biso to retourna na biso moko ba congolais en fait kasi on a bina kati no malu ba pena surtout place la bino ba congolais bo finir yango biso nyo surtout peuple congolais to on a besoin de kambwane et si là mais yoza na kati ya parti politique pourtant ozolo ba bozali wana na kati ya parti politique yebisa biso lelo face à l'état actuel au tozana on a kati ya mboka na biso les partis politiques bozo jouer rôle nini parce que bato belé bazo ba surtout quand na diaspora baza koloba yango malamu que boza wana pour vos intérêts personnels et non pas pour na mboka matondo maman Gisèle pour na motuna no ya motuya pour na parti politique biso toza parti politique té biso toza mouvement associatif donc mouvement socio-culturel okay. Voilà politique tala mama umba bandeko bazolanda parti politique un parti ya batu moko boye ba makam na bango o ndenge bazo sela ngo selon bango selon peuple té association. Mais association ça domine les partis politiques parce que association c'est associé. Ils sont plus fort que les partis politiques. Association. Talara tango baté ba comme en hôtel ma awa. Attends ba France au monde arabe association. Ils dominent. Oui. Alors parti politique ils ont concentration ya batu moko boye o ba na objectif moko boye surtout ya mabe.
parti les partis politiques rôle na bango ezana pour nuire politique à Congo. Même en France, ba parti politique ezana pour nuire pouvoir en place. Ba salango ezana maramna bango o ba sala na démocratie o ya mabe pour déstabiliser pour konza peuple en fait na sens mabe. Biso pa na biso tokoki kozala jamais na ba parti politique. Un exemple, tant Mobutu a dirigé Congo na loba qui tout à l'heure tout au long de l'émission, a dirigé Zaïre depuis 1960 1990, parti politique ezalaki Talaki miandenge ezalaki. Bon sikoka depuis le 24 avril 1990 tilelo to komiso to qui ba 1000 partis politiques. Alors na France on ba la biso soit et ça produit rien. Alors biso toza parti politique té. Et puis parti politique peut makamwana to linga on peut na Congo té parce que ça produit rien. Biso to batali sanga Mobutu wane ko expliquant pas na biso batu bavandaka ndeti ba Martin Fayulu ba Katumbi bazui mayele na bango ba pesi par exemple Félix Tshisekedi allez yo chapeauter diriger mboka. Chez nous c'est comme ça, il y a un chef, les idées viennent de gauche à droite, ba sangani ba pesi à chapeauter ba tongi mboka. Donc parti politique il faut te bannir en na mboka na biso parce que ça détruit le Congo purement et simplement. Donc il faut que la parti politique soit continuer dans le parti politique na démocratie to ko bimarate bano biso to boti na obango ba robota na bana na bango ba robota ba rozalaka na miniololo na kati ya néocolonialisme ko lekana biso mama Gisèle. Voilà ba congolais bolandi biso merci na bino nyuso na mokimo ba bozana biso elongo lelo o to yambi kaka yambuya aza ko yebisa biso mamba motuya pona likambo ya conférence oyo constitutionnelle oyo bakosala ezali pona ba congolais nyonso tout o bazana biso elongo o bozolanda biso na mokili mobimba bobenga na numéro wana oyo ezali koleka na sende après bisa bino mingi et puis a expliquer biso la situation tozoleka leo na Bunagana oyo ezoleka na mboka na biso ezali quand même catastrophique peuple congolais tokoyebisa yo kaka nini o biso to tunité na mokwalelo o ninga kotikela ba congolais tant mususu ya motuya lisusu koleka o nyoso lobi pe soko ninga ko conclure na o lobi lelo ba congolais bazolando bazoyoka pe numéro de téléphone na suka o bosana te ko pesa bango malgré qu'ils ont défilé déjà. Matondo mama Gisèle pour na motuna pour na suka ya ko eloba bande ko ba congolais tout bazana monde to noter ka kelo moko tozali fleuve Congo. OK. O ebandi na mbouchure na loi là-bas. Ti eko ko se jeté na Mwanda. Donc il faut to landa fleuve dans fleuve Congo ezali spirituellement scientifiquement politiquement pour na identité na biso dans tel sens pour na unité otozo senga na kati ya conférence constitutionnelle oyo ke redémarrer monde oyo ke changer na no Congo liboso oyo ko changer Afrique pe e ko changer monde yango botie léopard léopard mama umba aza nyama o abomare loko yemo balie siko biso to ba léopard Félix fazonga léopard donc faut aboma donc na mayele na ye na identité na ye Congo pour abana ko konza mboka pour a diriger pour to diriger mboka biso nyonso. Donc ce que toza tozongi na ki léopard en tout cas to bimate. Donc et voilà léopard alia nyama o yemo ka bomi biso ce que tozolia nyama o bazo bomel biso ba constitution to moni Louis Michel mutakomi la biso constitution. Na ba français tout consort aller tozolia nyama ya constitution oyo batu mususu ba komeli biso o eza selon biso te. Alors tozali fleuve Congo mama Gisèle. Fleuve Congo ezali esimami na ba mai ya mike ba petit ruisseau, esimami na ba rivière Njili, esimami na ba mai wana mutu e alimentaka fleuve Congo. Allez fleuve Congo ezobotama et puis lelo na ko souligner mama uma na kati pona na zong solo maloba pona suka na émission na kati ya buku o na tangi na page 76 pona judaïsation de touti. Eza na projet moko eza na kati ba bengango Pepeline du roi Salomon ba vandelaka le 10 octobre avant après septembre après le 18 septembre 1998 le 10 octobre ba vandaka na Belgique ba Rwandais na ba multinational ba sali ba lobby ke na projet ya Pepeline du roi Salomon et lobby boy et lobby il faut to drainer fleuve Congo to pesa mai wana et pas ya ba israélien. Parce que les Israéliens sont maïté. Il faut topper ça bango. Alors ça suscite un problème. Il faut que Congolais, il faut vendre les langues. Donc il faut vendre les langues dans quatre conférences. Donc
toza fleuve Congo Maman Gisèle donc photo sangana na kata conférence oyo pour tout ça la conciliation pe réconciliation ba congolais nenge lelo nenge toza bo sur place naza ko inviter ba congolais professeur Kabisa Musambi Boniface au baza na kata ya collectif pour la paix et la réconciliation association wana gute association te wana ezaka peuple congolais eza peuple congolais maman quelle que soit même association parti politique et loko ezaka ya motuya peuple congolais basangana te so eza parti politique yo le bien oti ba kota non ezali eza parti politique te ezaka ka collectif ya ba congolais au bazamayele au professeur Kabisa Musambi Boniface azo piloté au ba 20 au vandeli lelo makamba constitution faisait la changer na kati ya ba congolais nyonso pour na réconciliation pe conciliation ba congolais nenge ba vandela rabiso depuis la conférence de Berlin biso moko na nuto vanda te Maman Gisèle selon biso yanga to lobby pas mundela ya fourene na ye na kati ya conférence o tozana ba professeur ne na lobby ba juriste ba avocat ba tomayel ba savant neto ko vanda biso na diaspora bato bazana opposition na majorité na société civile neto ko changer Congo mato numéro de téléphone est à 06 64 32 12 61. Préfixe pour la Bazali Banda. 0033 6 64 32 12 61. Matono. Voilà, numéro de téléphone yango en tout cas pour na mutuno surtout ou alingi ko benga pour na kozoba information parce que diamano ande na ibisa bino ngape na ebité batu bayebi malamu ezali ye moko azali na biso penza elongo ongo pesa mbote na mutu moko azolanda yo en particulier tant mususu. Tenaza ko encourager kaka professeur Kabisa Musambi Boniface parce que lelo a complété encore spirituellement, scientifiquement et politiquement makambu ya constitution batwa la nana bo solo na politique nenge assisté à PC tant que parce que toi na ba professeur rebelle balekate baloba makambu wana yangona nazo pesa particulièrement encouragement nazo ko encourager les professeurs qui pilotent les collectifs pour la paix et la réconciliation nationale ya ba congolais nazo pesa courage azali na mercredi jeudi azana conférence kuna na mboka devant ba confrères na bino ba journalistes pour na marambo ya changement ya constitution. Voilà professeur, bon courage, nous sommes ensemble et nous travaillons sur le pouvoir spirituel, scientifique et politique ya Congo auto bungisa il y a de cela 8 siècles passés pour ezonga to changer Congo, to changer Afrique, peut-être redémarrer monde matondo. Merci pour votre fidélité et votre patience. Nakati Diamant Noir TV, Tokuta Nabino Nambala Sima, Oazaki Sima caméra et Dino Image. Merci pour Zara toujours Wana Tokutani. À très bientôt. Bye. La chaîne de la Kilelo, qui t'apparte, Pichu qui t'engue. Tu as opé sa appartement na kacha poto. Solution monani. Ozana posa ya salle concert, salle ya mariage, Pichu qui t'engue appartement. Osala location ya restaurant, obenga qui t'apparte, Pichu qui t'engue appartement. Ozana posa ya événement, au défilé de mode, oh ba mama ba roya réunion, oh soki nini. Pichu Kitenge appartement qui t'apparte. Oza na besoin ya louer terrain. Oh na bana otumbaka tabana ngai na nenga poto zone industrielle qui t'apparte Pichu Kitenge appartement. Olingi ofungola oh ba bureau qui t'apparte Pichu Kitenge appartement. Numéro ya téléphone 0033 75 14 32 126. Benga na qui t'apparte Pichu Kitenge appartement. Olingi ko sala achat ya lupangu na poto ozana Kisasa ozana Ngola Pichu Kitenge ba Kitenge ba ebele me wana qui t'apparte. Check.